avenue publique. Napenda ndeko mo matoi eza likambo nyonso te ya mabe mpe na vi na yo po banda kokondane na ngo bato. Papa Didier pendant ke nga nazalaki malade nasengi nalia ngai na kati ya ndako na nga moto alambi yango mpe mwana na nga moko na kati ya ndako bamo mpe na fandi to donc omeka nde monoko esengaka moto alia. Papa Didier nasengi nalia ngai papa pendant ke nasengi yango bayelinga ngai balambi bache na mesa po balia na yebi te soki bakopesa nga telefone soki foto wana eza kaka kuna balukela ngango pendant ke nasengi ngai nalia nabondeli mpo na biloko ya kolia wana ntango nalobi amen papa natala boye nyama ebimi na kati ya biloko nyama wana lokola scorpion pardon, lokola escargot, lokola ngolo ya mobimba. Papa Didier ezalaka somo makasi. Esalinga siko kobanga. Lokola bato bamonaki foto ya nyama wana kantaka ngai. Ba deto lamba biso ba africain ngai to beta ngo to kwa muta maladi to ba biso ba Kongo to tango de ba Kongo ba de so ba Kongo ba lobanga. Banikaki yango mpenza ngai mpe nga mona otande baolamba après avoir kosisa kolamba ngai wana nyama ebima na kati ya mobimba. Papa Didier ezalaki somo so nazalaki mama mabe nakoki koekipe koloba na mwana nasalinga mabe mais molimo santo kati na nga tiaki compassion yango natelema nano nabenda kosali na nzambe mo matoi. Bien aimé, ma baigne sauter dans ma vie. Dieu peut utiliser situation moko boye pour. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Tekunaga naza kuye biso Tekunaga kilema tukineko Kutala na biso avis du public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que les longs neko eza nefe Parce que les longs neko toko sepela Yomo coupe oye binenga avis du public Et bendaka ba musicien ba comédien Tekukomo Avis du public. Didier Masuki Avis du public. Chez Didier Masuki Avis du public. Didier Masuki Avis du public. Salut, chers amis internautes. Salut, bonsoir et bonjour et pas de beaucoup de la bino. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, mon bala mandé fa pembe, ba mbote na bino et pas vous avez bino tout me semble la émission où il y a du public dans 5 continents et monde. Nzambe a pambola bino. Didier Masuki doit être sous le numéro 6 kabati retourne Didier Masuki a memé biso sous nani, il y a message comme so ba invité moko. Il y a surprise. C'est vrai qu'elle est dans la surprise à mon nez. Tu es quoi, bongo Moussa, mon nez en Zambie. Il y a des moments dans Boka, sur Congo, avant en Apoto. Donc, vous voyez, Batam, à se présenter, on découvre l'émission à la vie du public. Dans l'émission, vous voyez, on a invité à Bisso, Boni Nzambe, à Ben Sakai, na Moussala, na Nzala Moussala, na est-ce que, et là, on est Tinakaï, à bon, la motema, est-ce que, et là, on est tout à Kaï. Les gens problème mais soit qui est à côté de l'hôpital la saga accident pour minto eba pour monter bongo la monter ma foka ni kamora ma casser là boni azong abongola ki monter ma touré bango dans la émission est-ce que a soit qui problème ou bien ba somela kenda comme munene na Belgique to la France to pe na Suisse yango e pesiki à reconnaître nzambe ka nzambe za munene touré bango dans la émission pe bandeko to bo sanate to za bongo azana témoignage munene oyo
ye akopesa biso lelo me ngai na bino bandeko toyebite témoignage yango ezali nini toyebite ne na lobby est-ce que basomelaki mpe so ndako monene ya 2 étages yango nga kotémoigne toyebite est-ce que abwakelaki mbasu toyebite est-ce que aliaki poison toyebite est-ce que toyebite témoignage nini oyo akopesa me toyebongo à travers émission oyo bosa kobanda émission kaka ndenge ezalaka na kopesa bambote na baye oyo basutenaka émission ya vie publique na lombangu mpona toka kobanda émission na biso nakai kopesa mbote mbangu na Sipek Anita lelo wana mwasi ya Didier Masuki mpona nalobaka mwasi oyo atemisaka bambwa matoi wana mwasi ya Didier Masuki Sipek Anita lelo bambote mingi na femme ne bozolala déjà me ngai musala etindike tosala émission mbote mingi na mama Nerine Loche bango ba conseillère oyo baze kosunga mpe émission ya vie publique ye na mama Chantal Unditisa na Paris na pesi bino bambote ebele papa Doris na Genève na bosani ote na pesi bambote ebele epai ozali a mon grand frère artiste munene mboka na biso Congo Rive Kono le marshal Rive Kono babengi bongo nouveau pape na pesi bambote ebele. Sans plus tarder, par question de Masuki et par réponse, il y a un invité na biso. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa Didier. Bonne santé. Kande tomona ni nzamba zo batela biso to pambola et toza malamu. Merci beaucoup, maman, pour l'émission sur la vie publique. Nous remercions d'abord Nenge, on dit invitation à biso, on dit au disposé de Tanayo, pour l'émission sur la vie publique. But baza kolanda yo balinga ba kwa ba kombo ya invité kombo na ye nani ba ebi ko za musala nzambo zali mama pasteur mais kombo na yo zali nani ba ndeko ba kwa koyeba. Merci beaucoup papa Didier abato bandana ngai to bondela mukie to tika mama na maboko na nzambe. Okay. Kolo to pamboli yo biso to bunga yo mona na minute oyo to tike bandeli kino suka émission na maboko na yo Saint-Esprit soit contrôle. Kombo na Yesu etombo amapeto tomboli kulusu na Yesu. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour na papa Didier na bibiso. Tika lokumu kembo zo mboka na yo na nyonso tolobi amen. Amen. Oui papa, merci beaucoup. Kombo na nga mama Isabelle Ngoyi, naza pasteur visionnaire de l'église éternelle combattra pour nous. Pe na bola mona nzambe tofandi na mbuka Belgique. Na bola mona nzambe naza sous visionnaire ya mission mondiale o ezo sangisa ba église pour nyonso ya monde entier. Okay. Maman Isabelle Ngoyi, merci beaucoup bande boyoki kombo ya invitation maman Isabelle Ngoyi azali bongo pasteur. Maman Isabelle Ngoyi tonga to kwa koyeba c'était na circonstance nini o nzamba bengela kayo. Est-ce que ozoka problème wa makasi na vie na yo ndenge zalaka ou malade wa makasi accident ne o reconnaître que non tika na no sel nzambe ezali na circonstance nini et puis ezalaka na mbula nini oyo ndimaki o pesa bino na maboko nzambe. Merci beaucoup papa Didier. Maman Isabelle a bongoli motema na 83 na mois d'août. Maman Isabelle a bongoli motema ezaki pe na circonstance moko te to maladie to nini te sima ya kozwa première communion na ngai nde wana bande koleka na okende babenga ni malongi ya confirmation. Je me souviens encore nde nakuta na bande kwaza ko évangéliser bateinga na yamba Yesu Masiya lokwa mobikisi pe mokonzi pe lokwa mobikisi pona kota lola Jésus revient bientôt. Mutatelema liboso na ebisinga ma sœur Jésus revient bientôt. Soko pese o mongene pa na Yesu okota na lola okeli felote. Obanga siku na ki moto ali felo ndenge ba explica kinga isaki somo papa dire na ozika moto te na bongo la motema. C'est là que na 1983 Maman Isabelle a bongoli motema, si pas ko la motema na zui baptême na ngaka na 83 wana, na zui baptême na bandi ko sa ela nzambe, na koti na ekodime, na eko koma choriste, na bandi ko yemba na la couronne, chorale la couronne, on est ma chorale la couronne pour na zaki chante de l'Éternel, na opesa pa mama ba papa nyonso ba yemba na chorale la couronne ya Pentecôte. Mbote mingi et pas bazwami parce que maman Isabelle a bongoli motema na Pentecôte. C'est là que maman Isabelle a bongoli motema mais ça été pour na maladie to pour na likamu boete ko banga nde ko kena lipe ko baki Yesu azoya ya monde na bongoli motema. Nana zaki père spirituel na yo.
naza mwana cadeze ba père spirituel na cadeze za tozaki na communauté na communauté nde yango wana donc ba père spirituel na so à l'époque ezalaki papa Kodidi la pasteur Kodidi la toaki na pasteur Kinkela toaki na pasteur Matondo wana bazali ba jeune pasteur toaki na baya Jean Bosco Kindumba bazali ko encadrer biso à l'époque nde wana nde ezalaki ba encadrer na biso pe ba pasteur na biso na tango wana. Tango bongo comme tema tango okoli okomi jeune fille olingo comme passer ba parents ba le barani bandima ko sa musalango ou bien réaction ba parents à la bon ezalaki facilité à l'époque parce que na ute ko bongo la ko kozwa nani ba benga ni première communion papa maman bazaki catholique ezalaki problème makasi bazomona ke binza ba église de réveil wana ba Pentecôte wana l'église à Saint-Esprit ezalaki facilité ezali soko okei biso tobetama mpona Yesu bazali kolinga te tokende kokende kuna fo okeka na catholique c'était pas facile papa mais on a persévéré jusqu'à ce que bamona eke faut batika biso tosalela Nzambe tokomaki kosalela Nzambe. Mais comme pasteur maman Isabelle Ngoyi toyebi ke biso ba congolais tozaka bateti congolais soko moni pasteur à moi si mon azo boudé azo ima ye mwana mwasi ye boye pour na yo bayambaki yo facilement tant comme pasteur na communauté congolaise ou bien c'était un peu difficile bandima ko yamba yo na communauté en tant que pasteur. Bon maman Isabelle a comme ka pasteur mbala moko te. Maman Isabelle sima ya kozala na église nani Kadeze ezaki na mwa ta moko boye maman Isabelle a se retrouvaki sikoyo na église de réveil epai ya père spirituel na ngao nazopesa mbote na kombo ya apôtre Selé Luteti. On a fait sa mbote, on a profité pour souhaiter pour la condoléance face à notre coup fait la maman naïe. Vraiment papa, par condoléance, nous sommes de tout cœur avec toi. Hier on a des pères spirituels dans l'église de réveil, dans la l'église de réveil. On a fait maman Isabelle Azaki mukambia pa maman Isabelle a oumeli mingi pour ça mukambia pa maman Isabelle Azala monitrice ya nani ya école de dimanche. Lelo pe maman Isabelle Azana bana oya kamba école de dimanche. Lelo ba musu azala serviteur pour la servante de Dieu. Maman Isabelle akamba ba mama bandeka mbala mota pour ma pasteur te touriste nani monitrice ekodime ukambia ba mama Isabelle akomi kosalela Nzambe na 1996 epai ya apôtre Selé Luteti. Merci chers amis internautes vous akoyoka maman Isabelle ndenge azali koloba na terme dini masuka lobaka bozali ko kaninga zali ko panza poke na mituna tozali ko tuna ye. Maman Isabelle, ils ont facilité. Je sais que vous avez la vie de couple. Oui, papa. Nabola mon Nzambe. Voilà. Il fallait que tu aies banane pour na côte la buzindo ya mutu na oyo. Ils ont facilité. Ceux qui moi si azali bongo mosa na Nzambe comme pasteur. Maman Isabelle a sala kanene ni kokabo la vie chrétienne. La vie familiale ya kosokipe na mobali. Puisque vous avez passé, vous avez jeté, votre téléphone, il y a un ba prière, vous pouvez apprendre à battre, et ça, maman, comme minuit, il y a papa, dans le là. Mais il faut votre téléphone, et maman Isabelle, vous avez ça, vous gérer le soir. Et puis papa, le barani, il n'est pas soir. Papa dit, le belo komoko, soki nzamba bengi mutape saki ba capacité nyonso. Ezana basi o ba osaela Nzambe o babalite. Ezana basi pe ba osaela Nzambe o babali. Donc kozana mobali na ndaku to kozala célibataire yango te ekokopekisa mutu asaela Nzambe to yango te kozala handicap mutu asaela Nzambe te. Mais na yebi ete mwasi o azosaela Nzambe abali azana ba devoir pona mobali na ye, aza pe na ba devoir pour l'église. C'est-à-dire azana kati ya ndaku azo diriger ndaku na ye. Na kati ya soumission po na kati ya ndako mutu azaka pasteur te na kati ya ndako mutu azaka mwasi pe na kati ya église siko aza na lotomo oyo Nzambe apesi ye. Donc na bolamu na Nzambe azopesa basi makoki ya kosala ete azodirige ndako ne na kimia azodirige pe église na kimia bao pe babali te bazosalela Nzambe na kimia na kobanga Nzambe pe baosalela Nzambe pe na kati ya église. Vraiment problème penza makasi eza te ya olobaki po bali te moza mwa nani problème non po basi pe o tozali oyo tozoke misala ya nzoto mama Isabelle pasalaka tozomona
est-ce que yango nde kopekisa nga nasalela nzambe te? Non, eza problème te. Donc eza kaka question ya kosorganize ndenge bible ebi na biso mpe na ntina ya Déborah. Azalaki, c'était une prophétesse, c'était une mère. Ozomona azalaki mpe juge lisusu. C'est-à-dire ayebaki kogere nyonso wana. Eza kaka na intelligence ya moto. Omona intelligence oyo nzambe apesaka na mwasi, yango nde mwasi ayebaka kozala na makasi wana nyonso tu. Yango naloba toujours na bato baka na mwasi koteya te, mwasi ayebi kogere makasi soki akomprendre bavaleur na ye. Papa tika na ye biso mwasi ya kogere plus même koleka bato mosusu. Merci maman Isabelle Ngoyi. Mais papa peut azali homme de Dieu, bien papa azane mundimi normal. Tozopambola nzambe po yawa yebi. Tosalela nzambe lisanga na bao nyonso nzambe apesi biso. Merci beaucoup maman Isabelle. Chers amis internautes, pour vous qui quand même détail il y a maman la biso Isabelle Ngoyi, mon frère nzambe pasteur Isabelle Ngoyi. Mingi émission lelo ezalaki basé vraiment sur témoignage oyo alangaki kosala biso lelo. Totiki maloba na mama Isabelle ya kokoyeba témoignage lelo nini oyo bombeli ba na nzambe lelo na nzela ya émission ya vie publique pour témoignage oyo ozalaki na yango. Nazo pambola nzambe papa Didier na ngana rectifier moke par rapport ya question tunakinga eza penza esengo te kopesa vie na yo na ba réseaux sociaux. Mama Isabelle asalela nzambe ye moko. Amen hein? Amen. Témoignage na biso ya lelo nazoloba na tina o nzambe asaleli nga papa Didier. Mama Isabelle, elle était empoisonnée. Ola. Azopesa témoignage na o nzambe asaleli nga kolongwa na poison na eta na kumaki pona zonga liso o naza lelo yo. Naza na ba photo, naza na ba dossier médical. Nazalaki empoisonné na uti kobela papa Didier pendant 6 mois ya souffrance. Oyo zomona nyonso ezongi eza bolamu na nzambe. Poison. Oui papa. Olelaki yango wapi? Est-ce que oyebi muto atilaki yo yango ezalaki esika nini na moment nini? Comment on comprendre que c'est poison? Merci beaucoup papa Didier na pamboli nzambe question kitoko. Nakendaki na mission ya musana na nzambe na Congo. Koloba penza na loba nani alesinga poison, naza na précision te na boyi na sumuka na soupçon. Mais nzamba yebi nanyo asali yango. Nakendaki musana na nzambe na ndeko sala misana na Kinshasa. Na zongi na mois d'avril awa na Poto. Na sala ika jour nazo kitana na aéroport ta nazo zonga bano bayi kozwanga na pesi bana nyonso ya Église éternelle combattra pour nous mbote pa ibozwami nzambe apambola bino nzambe asalela bino bolamu. Ka nazongi bana o bayi kozwanga na aéroport ezalaki na Yalinda pe na mama Clarisse pa ibozali nzambe apambola bino bana motosi na bayi kozwanga na aéroport déjà wana ikwataki denga partie aéroport. Nana mwana nanga Clarisse azaka vraiment nzunzu makasi. Elle a remarqué tout de suite que maman a changé. Abi nanga maman, na moni oza bien te. Abani ko tungisanga. Na bisi non, yaya ça va. Tant komi na ndako vraiment avec insistance, nazo pambola nzambe parce que nzamba utilisa ki mwana na sans que na se rendre compte. Avec insistance, maman, tu dois aller chez le médecin. Batiki nga na ndako bakei na sukuli. Na vandi na nga po nazaki na problème te. Papa na umeli na komaki awa le 9 avril. Tanto komi na mois de juillet. Na bandi komona vraiment ke na komi na problème. Na koma iso na vandi papa Didier. Na soka libosoka ba palpitation. Motema na nga ebeta mbangu mbangu. Motema na nga ebeta mbangu mbangu. Na obeta mbangu motema nakomi ko transpirer chaque fois. So na tamboli mukie nakomi essoufflé. So na tamboli mukie papa Didier nakomi essoufflé. Nazalika ko comprendre te po naki na likanisi ya mabe te. Si ma kozala essoufflé nakomi ko transpirer.
Ma transpiration eza ke mutoke kitate ezotelema sur place soki nazotranspire na front na nga omona etelemi kaka sur place il faut yolongola yango mais eza nini nazocomprendre te ekomi so nabimi mpo nasala ata bacourse nakomokwea na banzela nake pa médecin nabengi mwana na nga moko nake pa médecin ntango sikoyo nakomi epa médecin aconsulte nga ayi komona ke tension na nga ezali très élevé abi na nga tension ezali très élevé il faut nakomelo bakisi ya tension akomenga bakisi ya tension ezalaki première consultation tozongi nayeka na ndako nasali 3 jours donc en fait basymptôme eza kose succéder ya oyo ekoti oyo eza na nzoto ezosila te mosusu ezoya oyo eza na nzoto mosusu esila te ezoya après docteur oyebisa nga alobi tension ezomata peut-être oza na problème ya thyroïde na gorge alors après suivre nga baexamen nasala échographie na scanner ya gorge po bayeba soki naa na thyroïde nazopambola nzambe andaki nakoki naza na thyroïde ezalaki ne pa problème bomoni nani covid ezali baexamen barendez-vous na bopito eza vraiment pasi alors bapesa nga rendez-vous moko ya molai fai nazela 2 mois lokwa na bandai kobela nazokoka te na bino naluka quand même na internet nayeba soki eza quand même na remède moko oyo baplante naturelle oyo nakoki koluka mpona thyroïde le temps ke naozela bamédecin baconsulte ngai nazosalue pasteur Hélène Nkumo nzambe apambola mama Hélène kuna na Londres nzambe apambola ye mama akoki assistaki nga na moma wana atindeli ngai traitement à base produit naturel mpona salela nango mpo esauve nga na ebikisa nga na thyroïde papa dile ntango naki kosala examen ya thyroïde nakomi kuna basali bascanner basali nyonso échographie scanner bamoni ke naa na thyroïde te nazongi lisusu mais pasi ezosila te papa dide pasi ezosila te ezobakamaka à un certain moment mpo na nga ebandi kobeba nzambe akumisama za nzambe mpo na nga ebandi kobeba je pense que nakolanse bafoto omona je crois soki otali bafoto oyo mama Isabelle akoki kotia même na Facebook eza déjà otala mama Isabelle sikoyo na bafoto wana ozomona ke 2 personnes différentes nabandi kobeba nakomi koyinda nakomi kobima bon bien te quoi moi bien te eza nini suki ya motu ekomi kokatana oyo naza nango eza purike donc nakata suki ya papa suki nyonso ekata po suki ebandeki kosela motu toaki oblige kokata suki nyonso ekweya suki ebandi kobeba nabandi kolongwa baposo na makolo kosukosu moko so babandi kokosola kosukosu esilaka te nabandeki kaka komitungisa mosu mwa basali na nzambe mosu bazobenga kotuna kaka nazoyoka bien te teleme eumelaki depuis nani avril wana ebandaki juin juillet alors kokosanso wana mosali na nzambe moko na Kinshasa naopesa ye mbote vraiment nzambe apambola mama Lili Kyungu epai azali nzambe apambola mosali na nzambe mama ntango amoninga nazokusola na mama Isabelle bapasi yango eleki boye ndenge atuninga nayebi nanga non meka nano kosala test ntango mosusu bon toyebi te meka nano kaka papa Didier ntango baosala nga baexamen na hôpital basali nga examen babendi au moins plus de 59 flacons ya makila mpona osala nga baexamen bakuta makila na nga nyonso eza ya kobeba oyo ozomona eza awa naza na dossier médical onasengaki dossier na nga nazala nango oyo nyonso ozomona oyo eza baresultat ya baexamen nasalaki pendant tout ce temps naza malade ozomona eza quand même volume makila nyonso ezalaki ya kobeba ntango baremarke na hôpital ke makila eza ya kobeba bazolinga siko basala baanalyse bayeba makila ebebi pourquoi boyebi toza na poto awa so mondele aremarke eloko il faut vraiment akende nango ntina suka pendant ke bazolinga bayeba basala examen makila ebebaki pourquoi qu'est-ce qui se passe papa Didier bazocomprendre te
makila nyonso ebebe so babengi makila eza mabe babenga susu na hôpital na babendi donc ekomeka oza na hôpital lelo oza na hôpital elobi entre temps situation na ngai eza kaka kochanger na oko asu kotelema te na oko asu kovanda te nakomika kolala kokwea na banzela papa nakoza nazokende kosala ata bacourse na kende hôpital omwana kwei bavertige nazokoka te. Alors idée kutu te ke naza na empoisonnement, idée kutu te ke likambo ya mabe ekomela ngai, donc toza ata na souci te. Pendant ke nazotungisama na pasi wana moko mosusu naoki posa nalia ngai papa oyebi nzambe aza nzambe asalama mosusu akoko permettre circonstance moko ya na vie na yo po asalelo bolamu moko yango awa nangi nabenda ndeko mo matoyi eza likambo nyonso te ya mabe moko na vie na yo obanda kokondane nango bato. Papa Didier pendant ke nga nazalaki malade nasengi nalia ngai omeka nde monoko esenga moto alia. Papa Didier nasengi nalia ngai papa pendant ke nasengi yango bayelinga ngai balambi bache na mesa po balia nayebi te soki bakopesa nga telefone soki foto wana eza kaka kuna balukela ngango pendant ke nasengi ngai nalia nabondeli mpo na biloko ya kolia wana awa nalobi amen papa natala boye nyama ebimi na kati ya biloko nyama wana lokola scorpion pardon lokola escargot lokola ngolo ya mobimba. Papa Didier ezalaka somo makasi nyama wana ebimi na kati ya biloko ya kolia ntango nyama wana ebimi lokola bato bamonaki foto ya nyama wana kantaka ngai nde tolamba biso baafrikain ngai tobeta yango tokoya moto ya moto maladi to biso bakongo totota yango nde bandeko na so bakongo balobaka banikaki yango mpenza ngai mpe nga mona ota nde baolamba mais après avoir kosisa kolamba ngai wana nyama ebima na kati ya mobimba. Papa Didier ezalaki somo mais molimo santo kati na nga tiaki compassion yango natelema nano nabenda kosali na nzambe mo matoyi bien aimé mabe nyonso te na mokili ezalaka mabe. Dieu peut utiliser situation moko boye po abikisa yo na pasi oyo oza nango. C'est là que moyen nzamba utilisaki papa pour nga comprendre que j'étais empoisonné. À partir ya nyama loko bato bamonaki nyama ezalaki somo papa, c'est là que nasana bato natindelaki ba message donc faut kota na message na nga na kabola ba vidéo kota na compte na ba conversation. Papa c'est là que bato soye kolamuka ke eloko mama lia eza mabe. Mais ndeko wana ekolambelanga pourquoi parce que nazalaki malade. Ndeko wana ekosalisa pourquoi parce que nazalaki malade. Bato nyonso bakoki koposa na likambo wana bato batelemeli kaka koloba ke mama aliaki eloko ya mabe. Je bénis le Seigneur parce que photo toza nango awa nayebi te so bandeko baomona omoni papa Didier eloko ebimaka na biloko na nga kolia. Oh là là. Yango emonani bien ouais. Voilà yango yo lokola escargot lokola eza somo makasi mingi yango nde moyen nzamba utilisaki po nga na comprendre que j'étais empoisonné à partir eloko oyo biso sokomi mama c'est que eloko liaki eza mabe mais nga na bandeki maladi avant nali eloko wana tomoni na kati ya bible ezopesa biso na Genèse nzambe ntango azolingaki na oboma Sodome na Gomore apasaki par Abraham. Ntango apase par Abraham na omela mai oyo nyonso eza baefe basekele komaka bongo so olobi mwa mingi obandi kokosola. Nzambe po abikisa anani aboma Sodome na Gomore alekanaki na epai na Abraham
Gloire au Seigneur. Tango aleki epai ya Abraham, na nzela ya koboma Sodome na Gomorre, n'est-ce pas que yango Sarah azwaki mwana? Mission ya Nzambe ezalaki aboma Sodome na Gomorre. Mais tango akomi na ndako Abraham, tango Abraham ayambi Nzambe, pardon, ndeli wana Nzambe azwebisa Abraham ke Sarah mwasi na yo aobota. Ezaki promesse Abraham azwaki na jeunesse na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe akoko utiliser mabe moko pour sauver situation moko songolo. Nzambe akoko utiliser mabe moko pour alongola yo pe na kati ya mabe. Nalingaki te kocha mwana ngana na problème parce que ça qui innocent. Eza façon Nzambe utilisaki pour ça lokola sonnette d'alarme ke na lia eloko ya mabe. C'est à partir ya ngonde papa dit des besoins que émission na biso qui focaliser kana kuna ke mama lia ke loko mabe, mama lia ke loko mabe. Ale batu babosa ne sikoyo parce nazaki ne comme mama, ça sana ba test wa poison mama. Bref, test à poison ko bima positif. Mais nazo bandela bien ke ezala kite ne loko na lia ki. Nzamba itiko na lia ki ngo pete, tango ka ke bimi tango kaka ebimi na kati ya bilo ya kolia na kwa isi kolia yango te. Alléluia. Mais Nzamba utilisaki moyen wana kaka po ngana se rendre compte que j'ai été empoisonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que sikoyo koyebanaki naza empoisonné. Makila na nga nyonso ebebaki. Papa Didier, na ozonga susi mamokie. Naza na tension 21 na tension 22. Mais docteur azolinga ko hospitaliser ngai te. Docteur azib saka mwana zonga na mama na ndako bomba saka kisi ya tension. Naza ko mela kisi ya tension ya makasi. Na kati kisi wapesa ngai ya tension, ezaki na 3 kisi esangane na kati. Na amulor na kati. O kisi ona zai ko mela, ezaki makasi koleka amulor. Kisi wana siko, il faut melaka comprimé moko na mokolo. Mais tellement la tension, ça allait quitter. Donc, on met 2 comprimés et 2 fois par jour. On met 2 comprimés na tongo, 2 comprimés na poupa, mais tension qui t'a accordé, qui c'est ça, il m'a cassé. Docteur, je sais que madame, je ne peux pas t'hospitaliser. Zonganda, côté bani, les autres, donc, nous avons utilisé même le thème docteur. Pour ça, on a dit qu'on est en hôpital, na tension, les aki, nani, on m'a 21, 22, balnga banda ko pesa nga bakisi. Kana nzela bakisi ona ngeke kumakai nzamba boyi na nani na kote hôpital pasi na so kuya docteur azo boya bifozo makana ndako. Bref na bandi kolongo baposo na nzoto na bandi donc eza pasi papa eza pasi oyo komela kinga eza ki pasi pona mamsusu poto to pesa ngo ata na ba détail bo eza mwa pasi poswe baby na opokola mafuta esimbaka lisusu te na kokasuku lia te so na vandinga moko boye nazoka na matoyi nanga ondire ngongo ezobeta ngo so nazo tambola nazo pema tango poiso ekoyebana na nzoto nde bandi kopesa nga siko bakisi na bandi komela bakisi papa Didier bipero moto ande kosola na yo nazali kana ndeto na lali lokwa tozalaki na kondima tolingai pete ko nani ko faire paniquer bato tolingaki pete to pesa gloire de l'autre côté na bato basalaki en bazo gloire ke atala abeli to saki de sorte que page na nga ya Facebook to tia annonce moko te que mama Isabelle aza malade musa na nzambe kwa na kata ba confinement ba église les autres les kana ba réseaux sociaux to saki ko bana moto moko te que naza malade et nazo pambola nzambe pendant tout ce temps nazo pambola nzambe pona pasteur Katika Londa Azwa qui relève. Parce que Katika Londa, elle était une main forte. Abinanga mama vanda. Nga na osamu sana nzambe. Mwasio ya teya. Bato wa monaka ye mutazo teya. Pandaki nga na okufa na ndako. Pandaki nga na zoko kate. Papa ekoma ki pase. Nzoto nyonso zo mona oyo. Nzoto ebebaki nango. Yango na bana moto moko bien-aimé dans le Seigneur. Linga Yesu. Kangama na Yesu bien-aimé. Peut-être nzoto zo saela lo fundo, eza na mutu moko azo kanela nzoto kwa salomata.
peut-être bilamba oyo ozolata ozosepela nango eza na moto moko ayinako mpona ndenge olata bilamba wana ta mosusu maloba na nzambe ka ozoteya bazomona ozovivre na maloba na nzambe eza ta mosusu na moto moko ayinako mpona maloba na nzambe ozoteya tozala très attention. L'ennemi lointain utilise l'amis proche pour nous détruire. Tout ça là très attention. Papa Didier ezalaki pasi mais na nyonso pasi na ngai ezalaki nakendaki kosala mosala na nzambe nakendaki kotala tata na ngai te nakendaki kosala mosala na nzambe na Congo. Mais kotambola na Congo tokati yo te mama Isabelle na Congo kolia no ezali nini obana kolia pa baninga mosu ba pasteur ou comment bien obana kolia vraiment ozali sûr que nous allons kolia yo moko selon makanisi na yo oliaki quand même pas corps étranger moko boye oyebi bango mais en dehors ya ndenge yo bongisaki kolia na yo séjour na yo oliaki mpe pa bacamarade bandinga ya lingomba ou bien comment te papa Didier en tout cas à ma connaissance na moni te place on yendaki kolia po batielanga poison nazali kolamba biloko na ndako bango mo bayebi méthode baswaki mpona kosala likambo oyo naza pe na moto na koko soupçonner te ki oyo eza intel naliaki pa intel naza vraiment nango te bango mo bayebi modèle oyo basalaki to ye moko ayebi modèle oyo asalaki wasalanga likambo oyo nazalaki na likanisi mabe te nazalaki na moto nyonso malamu nakoki kozala même pas na soupçon soki ekomelaki nga te nakoki mpe kondima te batiela basali na nzambe nakoki kondima yango te papa. Donc pour dire que ezalaki pasi mpo na nga papa ezalaki pasi nde ntango nabandi batraitement nde omoni ezalaki pasi papa na nyokwami na kati ya batraitement papa vraiment na nyokwami nabandaki kosanza tous les jours eza pasi mutu asala mutu mabe eza pasi mukotiela moninga poison même na pire ennemi o na pasi onga na moni na koko souhaita ona mutu moko te papa Didi nzambe nde muta boyinga na kufa nzamba asalilinga bolamu aboyi na kufa pandake nga na obela na ndako nazoyoka nde bato bazokufa pandake nga na pasi nazoyoka nde baninga mosusu bazokende olamuka moko mosusu boye bayebisi yo 2-3 serviteurs de Dieu to 2 servants de Dieu oyebaki bakei mais yo lali na mbeto ozoyebaki peut-être na seconde ezolanda et ozanga mama Isabelle ce n'était pas facile nazoyebisa nzambe que ta volonté soit faite nazoyebisa nzambe nayebi eloko moko oza moto asuka oza le rédacteur otelema moto asuka okosala pendant maladie na nga naza obanga te nzamba atiaki nga motema moko na confiance moko kati na nga pe kati na ye nazali kobanga te nasoba oyo nyonso okoki koyela nga lelo naza na confiance na nzambe mokomona ke na salle de bain na mitali na kitalatala na telemi na bandi kolela nalobi nzambe oyo eza Isabelle ete eza moto mosusu papa na nyokwami makasi papa na bebaki nzambe na mawa na ye nzambe na bolingo na ye asalilinga bolamu soki lelo vandi boye nzambe abimisi atalisi yo amonisi yo moto alingaki asala mabe atalaki yo poison mpo nzambe asala makambo na bafaçon ebele akoki komonisa mpe moto wana atalaki yo poison soki lelo omoni ye liboso na réaction na yo ozali so namoni ye liboso na nga réaction na ngai ezala na oskamwa te quelque soit oyo azali so nzambe atalisi ngai na opardone ye eloko moko kaka nayebi meme ndenge nayebi ye te asazwa na ye pardon na nga nayokelaka mawa po nga naza na mission oyo nzambe apesi ngai nzambe apesi ye ndingisa ata kata mission wana nayokelaka ye nde mawa me eloko moko nayebi Bible elobi na biso na Apocalypse 12:12 ke Satan akita na se na mabele aza na kanda aza koopere animé d'une grande colère azoluka banani oya kobebisa yango na mosali na nzambe moko ozolanda nga keba Satan azala camarade na biso
toyeba ndeni tozotambola. Papa lelo basali na nzambe ebele tobosani peut-être mission oyo nzambe apesa biso totaela mingi oyo na sena mabele oyo. Mission nzambe apesa biso ezali kopeuple ka na ye eza te po biso toyeba. Eza te po biso basalela biso. Eza po biso za ba esclave ya bana na nzambe tomema bango na kaya ya bonzambe. Papa Didier so na koloba ke na beta tolo liboso na nzambe. Na bande kotangela nzambe. Nini o tozana ye. Na bande koyebisa nzambe. Nzambe kanisa nga na likambo. Nzambe talela nga na likambo boye. Nzambe likambo boye. Nzambe likambo boye. C'était pas facile, papa. C'était pas facile. Avant de continuer, papa, nous avons autant de versets bibliques. Soto ko tanga papa na Romain. Soko ozana Bible wana. Zali. Soko sunga ngotanga Romain 13 verset nango 12. Romains 13, 12. Romains 13, 12. La nuit est avancée. Amen. Les jours approchent. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Bible binabiso, la nuit est avancée. Les jours approchent. Papa Didier, photo sala keba. Nga ande na telemi awa na olobaka de la part la serviteur de Dieu. Lelo na yete pona te abato. Mais lelo na ye pona interpeller serviteur de Dieu moko, pona interpeller servante de Dieu moko. Butu, pole, molili, mabe, epusani telema makasi mingi. Tongwe lingo tana. Bien aimé, tongo ezotana eza koya na mwana na mutu. Tongo elingotana eza koya na Yesu Masia. Yesu azozonga bilembo nyonso babeli na so tango na suka esi ekokisami Yesu alinga zonga. Basali na nzambe to longwa na distraction. Basali na nzambe to longwa na scandale. Basali na nzambe to longwa na haine. Basali na nzambe to longwa na komisala na kamabe. Basali na nzambe to longwa na division. Basali na nzambe to longwa na orgueil. To longwa na escroquerie. To longwa na baskandale nyonso. Basali na nzambe. Yesu azozonga. Akwa bo babenga ki omosali na nzambe na se na mabele oyo. Bongo mokolo moko se retrouver na mpe. Na kokaki pe na ke. Nzambe ka moto aboyi mama Isabella Kembi. Wasala ngai susu o nazali. Mosali na nzambe yoka nga place ozali. Peut-être yo moto sala ki likambo ozala na bomu yoso yoka nga repan. Nazana mawa makasi. Nazana esengo nzambe abitisinga. Nazopesa nzambe merci. Pour les lots toza les 30. Tozo kota les 31 dans quelques minutes. Tozo kota les 31. Puto silisa mbula oyo. Ndeko ozo landa ngai. Soki oso tchela moninga poison repanto. Ndeko ozo landa nga peut-être place ozali. Ozo kanisa yo mosali na nzambe o détruire vie ya moninga no mosali na nzambe. Repens-toi. La nuit est avancée. Jésus revient bientôt. La terre lamba ya lumière ou eza repentance. La terre lamba ya lumière ou eza sanctification. Yesu azana posa kuta mosali na ye moko na kati ya repentance ya sanctification. Loyenge ya mokilo ekosa biso ti. Bato bazotaela biso po babongola motema. Bato bazotaela biso po basakosha na bonzambe. Lelo tokomi sujet scandale. Lelo tokomi sujet ya mabe. O ndeko mosali na nzambe tika na yebisa yo. Nzamba akobimisa yo polele. Lelo mama Isabelle akufi. Ce n'est pas que nde mama Isabelle akufi te, nde mama Isabelle akufaka te. Ekoyaka na mokolo Yesu akolika. Mama Isabelle akokende. Mais pesa meli yo te nguya ya okata vie ya mutu. Onyokoli nzoto oyo.
nsoto ebebaki papa Didier aza na ba photo na tiango na page na nga papa na épargné ba photo mosusu na koyi kotia te mpona ba scandale naza mpe na ba famille mama na tata baza na vivant nakoki peut-être natia ba photo mosusu echoqué ba parents na nga parce que maman na nga elle a beaucoup souffert pendant que j'étais malade. Maman na nga elle a beaucoup souffert akoyi ko accepter te ke mona neka abwa kende parce que ça na moto moko o telema ko yini mama Isabelle. Même soki mama Isabelle asalaki yo mabe Yesu abi na biso tolimbisa. Même soki mama Isabelle azaki libako pona tina na yo Yesu lobeki na biso tolimbisa tolinga bayini na biso ndenga nazolingo lelo tango yozolanda. Ndenga nazolinga yo lelo yo moto yina ka mama Isabelle nga mama Isabelle na ebisio na olingo makasi pona boyi na kotu na boyi na kota life. So na kolinga yo malgré mabe osalaki eza pona kota life te yango na olinga. Pona ngai noka ko boma nzoto kaso linga oboma mulimbo tie. Lobiko nanga ete ya yo ndeko. Témoignage à maman Isabelle ete ya yo. Nazalaki parmi bato nazali koloba so abike pasteur moko akufi bachelaki poison na bino na boko c'est le pasteur makambo. Nazali kondima ngote jusqu'au jour où il a ngai. Soki obomi maman Isabelle okoma jamais lokwa maman Isabelle. Oh maman Isabelle azana. Ba don o nzamba pesi kati na nga. Ba tala o maman Isabelle azana. Église à maman Isabelle yo to kambango te. Okoma na ndako na nga te. Bana nanga ba okoma bana na yo te. Bozwi ya maman Isabelle to kozanga ya maman Isabelle ekoma ya yo te. Oyo nzamba pesi pa maman Isabelle ekoma ya yo te. Siko sali nini soko bomi mutana. Même soko za na kati ya famille na nga obominga. Yanga nyonso yo mto ozwango te. Pitika na ebisa ndeko moko eza na mabe moko te oyo tosala na se na mabele oyo kozanga lifuti nango. Petenga mama Isabelle na makasi te pona futa yo mais nzamba lola. Asa ko interpeller na butu na lelo la nuit est avancée les jours approchent. Tolata bilamba ya gloire. Peut-être yo so landanga aussi empoisonna pe bato. Oboma ozala nzela ya bato bazo kufa. Empoisonna bato tshela bandeko ba poisson so landanga lelo. Répands-toi. Le Seigneur t'interpelle. Il a besoin de toi. Répands-toi. Pasteur, serviteur de Dieu, soko tshela bato ba poison. Nazo episo na butu na lelo. Nzamba otika yote. Okokufa te sanke nzambe akibiso. Tobongo la mitema. Tozo luka nini. Bokonzi na nzambe. Ezo ya kala mingi te. Tozo luka nini. Tozo wela nini. COVID-19. Eko kote ya mutu moko te. Est-ce que COVID-19 eko kote ya yote? Efuka mesi ba konzi. Efuka mesi ba roi. Efuka mesi ba scientifique. Efuka mesi ba policier. Efuka mesi mutu nyonso. Autorité mondiale nyonso. Afuka mina sena kona virus. Pona nini te yo musali na nzambe. Oko fuka maliko na epai na Yesu abenga yo makolo na Yesu. Ubongo la mute. Ozana poisson na maboko so chela mutu poisson. Kitisa yango Yesu azana. Tobongo la mitema. Yesu ate ya biso bolingo. Pourquoi tozo boma? Papa Didier pasi na motema. Na ibisa ki nzamba sala nga ngolu na tangisa maya miso na ngai te. Komona mama oya vandi boyelelo eza bolamu na nzambe. Nzamba tiaki tout autour na ngai bato baza na bolingo makasi ba soutenir nga papa. Je vis l'amour na bao ya nzambe. Mais je vis la haine na bao baza ya nzambe te. Eza bato mosusu tango nga naza malade. C'est à ce moment-là o bazwaki ngolo ya kofinga nga. Eza bato mosusu abiki mama Isabelle aza na kati ya empoisonnement basali na nzambe. C'est à ce moment-là bato osala ba groupe pona o détruire susu oyo eza na kati ya malade.
Basa na nzambe totika ba aventure to bimana na buzoba. Témoignage nanga ya lelo. Na lingi témoin na moko ayoka ngo kaka. Abia bachela ki mama poazo. Mais na lingi musali na nzambe moko ayoka ngo. O abima na mabe. Na lingi musali na nzambe moko ayoka ngo. Peut-être yo chela bato poazo e bo akolia te. Mais comportement ne cause appeler poison pour la tu détruis la vie des autres par rapport à comportement na yo. Langage na yo cause la paix empoisonnement. Bato boni lo babo yenzambe pona langage na yo. Musali na nzambe. Bato boni lo balongwe na bonzambe pona comportement na yo musali na nzambe. Ba spectacle na yo musali na nzambe. Bato boni ba décourager balingi sute ko sambela pona yo musali na nzambe. Eza paix empoisonnement. Tu es en train de détruire. Tu es en train de tuer les enfants de Dieu. Serviteurs de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Il est temps de se répartir. Vous savez que nous maman Isabelle, oui. Vous avez donné Internet. Parce que nous avons belé, Internet, qu'on prêcher par Internet, oui. Mais nous avons ils ont on a marché monté. Na autant kombo na ye ba bengi na kombo a passer de nilesi façon na ye ya robi à internet façon e be mission zali ko sala na yebité yo attend que pasteur ni ne ko lo ba ona façon ya passer de nilesi nenga comme ko se comporter parce que zo ba partout tout le monde za ko lo bango et puis to za ko mona et l'obéi a passé de si façon comme on le internet comme si on zambé les sous kati na ye par rapport à temps ça ne lo ko na man zambé tant nzamba za ipa na ye na yebité et ça quoi yo passer au internet na place ko peut témoignage a bien passé liloba mo ko sunga muto za Rolanda yo o mudako ko bongo na mutema na makambo za Roloba mais o passer de ni ça ko ya Roloba internet akum ko ya ko to boye te ba musicien so baza bekela mwanzambe baza bana nzambe ba biso nyonso mais ba yema musique oyo ezo kumza gloire ya nzambe te en quelque sorte to loba mais passer de ne ça ya vandi liboso na ya télévision aza ko kumza les ba musicien mondain ne to loba mais bité yo attend que passer ni no ko loba eloko wana. Ils avaient requis ça va tout sous pour qu'on voyait peine peine en Zambie. T'as besoin au moins de comportement vis-à-vis à bilan va ça en Zambie. Malobombo quand maman pasteur. Merci beaucoup papa Didier. Moi je pense que chacun de nous il est responsable de ce qu'il est en train de faire. Na côté les matins na bana ko juger mutu. Mais Bible bi na biso eloko moko mokile ko juger biso par rapport à ba œuvre na biso. Qui suis-je? On a jugé Moussa na Nzambe. Romains 13 et que si biso réponse et bi na biso molili et poussani tolata bilamba ya gloire Yesu azozonga. Mutu nyonso azosala epai azosalela akoba na kosala na yebi bebe na biso azosala malamu akoba na kosala malamu opa azosala na excès ya zèle akoba na kosala na excès ya zèle Yesu azozonga. Mene na beloko moko plutôt na peuple ya Nzambe balanda biso eloko moko esala anga pasi papa na nga Didier ne tosala no émission oyo bato baolanda biso omona ke ba vie et vous allez belé te pourquoi parce que maman Isabelle a fini bato eloko esala biso pasi yango wana ezala basali na Nzambe o bazo te ya repentance ezala basali na Nzambe oyo bazo te ya bolingo ezala basali na Nzambe o bazo enseigner penza bazo na témoignage à bien. Malheureusement peuple congolais elanda bango te quand azo condamné bato balanda biso apôtre Paul azo bana biso ezala bato mosusu bokoki même pas kolia na bango sani moko réseaux sociaux eza sani moko
Moi, je pense que ngai son afandi na place à Mundimi. Naza na réseaux sociaux, na otala o il faut natala o il faut mourir amnanga. Biso nyonso, na bandimi, na basali na nzambe biso nyonso tozoluka lola. Alors ngai son afandi na ndako na nga, na écran na nga, soki na kolinga natala oyo komemanga na lola te. Est-ce que naza mwana nzambe pe ou bien ka naza pe de l'autre? Nazo interpeller bana na nzambe. Botalaka oyo ezo édifier ba âme. Papa na ina le beloko moko ou peut-être que scandaliser bato, mais je me permets na le bango. Na ebiso na bongo la motema na 1983. Nzamba ko bisanga likambo moko. Ça va choquer beaucoup de gens, mais je suis obligé pour le bango. Na le bango déjà na 2012. Na le bango na 2014. Na le bango na 2016. Bali boso lo bango na 2012 na saki sujet scandale papa pasteur rebellé. Comment ça? Nzamba ebisa nga boye. Alobi c'est depuis 1980 o ezana ba infiltrer ba kotaki na bonzambe. Depuis 1980. Balati ba manteau. Tant que ba serviteur, balati ba titre. Nzamba lobaka nanga, ce sont des bombes à retardement. Aibisanga depuis 1980, oyo ba faux serviteur, diable atindaki, balataki ba manteau. Depuis 1980, ba kotaki na champ, ya bonzambe bazaki ya bonzambe te. Aibisaki nga lobi boye. Message wana zongo na 2012. Aibisanga lobi, e koma na tamoko, o mona basali na nzai bando bazo sa ba scandale. Na ndimaka ngote memngamo. Na ebisaka bato ba témoin bazali. Nazo pesa mama bonheur mbote parce que ko confirmer témoignage oyo. Nazo pesa bana église mbote ko confirmer témoignage oyo pe basali mosusu ko pesa ba mbote o ba yebi témoignage depuis 1980. Nazo yeba mo komso zali na France. Na église mema. Epa ya pasteur Kalambai. Nazo pesa pasteur Kalambai mbote. Na mwana nanga mama Jeanne tolo na se mbote misala bozo sala ya malamu. Liboso ya micro na bango na isa bango awa na France eza na mosali na nzambe moko nzamba lobi akobima osala ba scandale. Akoyisa batu kazala ya nzambe. Papa nyonso atomona ya wekisa. Pona nga na okamo eloko te. Nazomona eza complètement na o nzamba loba. Pona nga mama Isabelle, je ne peux pas être scandalisé pour nango. Nazomona eza makambo oyo nzamba akokisa oyo alobaki ezokokisama. Mais siko kita biso ba oto ozali ba influence ya ba masse te ba nini tozosala. O Monica zosala mabe akoko zongela bonzambe, il est temps ta moto na akufite elo omoko ezaka perte te. Trop tard eza te ta moto na akufite. Bandeko ba osala mabe ozotanga ba kombo soki réellement bango ba omona ba osala mabe c'est que to omona ngo mabe. Mais soki bango moko kati na ba conscience na bango za te ba osala mabe. Papa qui suis-je pour na ba ke ba osala mabe? Pasteur Isabelle Ngoyi, Église des réveils, ça représente quoi dans la nation congolaise, Église des réveils? Kolo pambola yo papa. Église des réveils, to benga on a réveil. Et a qui représenter bolamuki na nation congolaise. Église des réveils sali misalebe to ko bunga yango te. Mais problème ezali infiltration ezali ki makasi mingi. Ona kolo banoka yango wana. To benga église des réveils. Papa to sali misana na nzambo emonani. Tozana bilembo ba témoignage emonani. Tozana bana o ba osala nzambe lelo. Ubongo la motema depuis 83 papa ezali kamba osaka nango te. Touti na nzambo musika. Tozana bana so ba telemi awa. Ozota lobi mwana mama Isabelle na kundima bi wow tam so azana ba apambwa makoleka mama Isabelle bana ba église minene to yebe pa église de réveil ba Mama Isabelle mutuna mfezali tuzana besoin to yeba vérité quand même hein to moni aux amsa na nzambe
tout le monde a un miracle, l'église est belle, aucun église qui manque seront un miracle, aucun niveau un miracle, l'église qui manque, c'est, n'en parlons pas, tout le monde a un miracle, mais papa dit, il y a un miracle, belle ou pas, papa Simon Kimbangu qui a gagné, oh, il y a le chef spirituel, à ça, un miracle, belle, tout le monde a un miracle, belle, Simon Kimbangu, à ça, un miracle, belle, il y a un sabat, pour, Naza, Namkousé. Mais pourquoi tout le monde a l'église de réveil? Un beau pasteur à la mousse bena muda kufa et mbala mon côté il y a 2 3 4 5 pendant l'église qui bangi c'est salaka nenge ba église catholique pe emoko et salaka pourquoi l'église de réveil tout le monde n'a jamais passé ensemble dans ma case ba ilo mabu muda kufi qui ensemble dans ma case a besoin quand il y a la mousse mutuana pourquoi ilo connaît ça la matin l'église de réveil. Merci beaucoup vraiment papa Didier Nzamba Pamboula. Question mo kitoko Nzamba Pamboula. Ma témoignage en église de réveil, ils ont ébélé. Parce que Bible n'a biso, voici les miracles qui accompagneront. Papa, miracles en église de réveil. Maman Isabelle Azolo Banayo, azana ba témoignage, soto bandi yango awa, to si samote. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour te commisser via Maman Isabelle, mais pour combo na yesu etombo. Bibembe, et c'est quoi? Bakufi ba c'est quoi? Tu as ba témoignage. L'église de réveil. Oui, bakufi ba c'est quoi? Tu as ba témoignage. Obandana on ngai mo Maman Isabelle. Soki lelo nzamba benganga na koma pasteur, na koma kosala o na so sala na nzambe lelo. Ezali par rapport à la résurrection à mwana nanga. C'est en 1996, moi en anga ya mibale dani abelaka cancer de foie. Okomunio se kolaka. Cliniquement parlant ba déclaraka ya kufi. Tona ba photo ti lelo yo. Cliniquement parlant ba déclaraka mwana kufi. Na yoka nzambe koloba nanga serre-moi. Na kobikisa mwana nanga. Tana bandi kosalela nzambe na kombo na Yesu Masiya. Lelo mwana ngaza ba docteur ta ba moni mwana nanga biki baloba nanga ki mwana na ozama ile te parce que azaki na meningite azaki na tumeur azaki na nani na azaki ba maladie ebele parce que nzoto nyonso ebeba c'est là que na eba ke kote bandaka na likolo ya ba Paul ba Paul awa ikitaka tina se na eba ko tanga ba kota mwana mutu ya mwana ekomaki élastique omona sachet na kati nazomona ba couleur ya ba veine ba docteur ba mwana okoma kizengi mais mwana nga distinga na touché nzamba seku isaka bibembe prevane ke ngai moko nazalaki ebembe babomaki ba selile nyonso ya nzoto nazana ba résultat ya médecin nzamba seku isinga. Pasteur Isabelle Ngoyi, vous êtes devant un chroniqueur, croyez quand même une histoire en Congo. Qui représente Simon Kimbangu? Le pasteur Isabelle Ngoyi. Vraiment, merci beaucoup. Na question na yo oyo. C'est un grand prophète oyo nzamba tindaki na Congo. On a kolobela de la part ya Kolo Yesu. Je le reconnais comme un grand prophète. Oyo, parmi les prophètes, oyo, nzamba zayi kotinda na ba nation nyonso. Simon Kimbangu c'était un prophète oyo ateyaki Yesu Masiya. Ok, selon Maman Isabelle, Simon Kimbangu c'est un prophète. Tokosala émission la mususu puisque et pas ba Kimbangu c'est Simon Kimbangu c'est un dieu. Tangu tali ba histoire ya ndenge ya colonisation ne mundela ki kokosa biso. Est-ce que Maman Isabelle, tout le monde a dit pour voir les na biso mais il faut attendre aux émissions mususu kosola yango. Est-ce que na lingi nazongiso moke na Exode. Bible ebisa biso nzamba asalaki Moïse nzambe liboso na Farao. Webi mutu soka amoni makambo oyo amonaka te na bomoi na ye akoloba peke Mama Isabelle aza nzambe. Moïse
ba miracle Moïse asala liboso ya Pharaon, liboso ya bana na Israël. Akomisaki eloko ya Nzambe kino lelo même oko bato mosusu bamona Moïse asa sacré kino lelo. Preuve aneke tangu Yesu ayeba bi eske aza Eli te, aza Moïse te, eza nini? Mpona nini Nzambe asalela Moïse makambo ebele? Soki Nzambe azomema motu na dimension ya ba miracle makasi, motu wana azwaka bokonzi, azwaka koyebana, bakopesa bakombo nyonso. C'est tout à fait normal nga na okamwa te parce que Bible ezo aso pona tia na Moïse. Donc nga na okamwa ngo te papa na ngai. S'il faut dire na bana Nzambe o baza olanda yo mama Isabelle. Nino ko bana bango na nzela msafi du public. Merci beaucoup papa Didier. On a ko bana bana Nzambe. Jésus revient bientôt. To réparer na Nzambe. Nazo interpeller moi na Nzambe nyonso a réparer na Nzambe, a réconcilier na Nzambe, a tambola na vie ya sanctification pour ce qui est soyé a trouver place moko na lola. Batala te o ezo salama na moto a renouer relation personnelle liée na Nzambe. To kota lola te po mama Isabelle a salaki bo. To kota li felote po mama Isabelle a salaki bo. To kota na bokonzi na Nzambe po relation ni ozaki na Nzambe. O kota pe na li felo po neni otambolaki na Nzambe. To tika ba prétexte, to kangwa na Nzambe, to renouer relation na Nzambe, to za na relation personnelle biso moko na Nzambe et non na ba pasteur et non je ne sais pas na banani. Merci, chers amis internautes, pour l'andabongo, maman, pasteur Isabelle Ngoyi, Boyouti. Boyouti Goyoka, maintenant, tout dès le début, jusqu'à présent, n'enga saliko répondre biso. Bandeko, Basai Nanzambe, Boyouki, tout lié à ma casse, maman Isabelle Ngoyi, après Sibino, puisque les autres, nous avons une division, tina katia ya lingomba. Au moins, la pasteur Rwana, na pasteur Oyo, Bayoka na raté. Oyo ngamo na vivant na Kinshasa bandimi dimanche bandimi baoti église ya pasteur oyo na oyo ya pasteur autant bazo bima pa bandi ko discuter et même on est magnet ya bitumba ba bazo kumza pasteur na bango ba oyo bazo kumza pasteur na bango zoma soki bonza bete j'espère bandi ko balandi bongo maman pasteur Isabelle ngalobi maman Isabelle pasteur utima le bepa na yo to komi pote na suka ya émission na biso. So ozali kamba koloba oya ko bakisa o tutunote o ko bakisa et puis o ko pesa ba yo yebi ba mbote pona ko succès émission na biso ya lelo maman Isabelle Ngoyi. Merci beaucoup pasteur Didier. Merci beaucoup. Amen. Didier yamba Merci beaucoup papa Didier. Vraiment na pesi Nzambe merci na oya salelinga merci. Oyoka témoignage, na ko vivre témoignage, eza biloko mibale. Peut-être ndeko yoki témoignage, soki papa Didier akolinga, aotiela biso ba photo, na ibande l'émission, bien na kati ya nani, ouverture émission, po bomona, mwasi obozomona, to bomona, photo nanga ya mama Isabelle, na photo ya maladie, na épargner ba photo mosusu. Bien aimé, na ina ibisa oka ke, Yesu azozonga. Bimana mabe zongela bonzambe tika distraction aina loba susu likambo moko papa Didier oyo ezosala pasi peut-être otuni motuna wana te na ina interpeller pe ba chrétien tokomi na phénomène moko oyo ya démon pa ba chrétien phénomène oyo ekomi milimo mabe. Au mona bato, ole to kumisaka kombo na Yesu, tozala reconnaître pa na Yesu, na oyo nzamba zo saela biso, mais biso plus tokomika na kombo ya démon na monoko na biso, na kombo ya balien na minoko na biso. Zoka ne nyonso na Yesu alongaki on est bien aimé dans le Seigneur. Okoyo ko benga na ba démon na vie na yo ndengo ndenge ya ba kombo nyonso oyo yebi ya ba démon. Oko banda prière banda tongo tipo kwa kubenga na ba démon.
soki oyebi nzambe te yo moko personnellement ozosala wana femme eza na bato mosusu ebele bazosambela me bakabwani na bafamille na bango mpona nini parce que bafamille eza na kindoki parce que balien ezali parce que bampotema parce que makambo ebele tozomona lelo oyo nazointerpele ndeko moko bima na distraction ntango yo ozokabwana na bafamille na yo oyo baza bandoki po soki balien soki makambo nyonso tozoka bazoteya nyonso oyo oyebi bakombo bademone soki na kati ya bafamille ozokabwana bango oza banda ntongo ti pokwa kobengana bademon eske yo moko place ozali obongola motema eske okoki kozala te demo oyo yo moko mibenganaka na vi na yo tokeba yesu tondimela yesu akufa na ekulusu alonga bademo nyonso bible elobi na biso l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient a été déchiré sur la croix de Golgotha. Soki obongoli motema ya solo yesu afandi kati na bomoi na yo démon aza na esika te na bomoi na yo balien eza na esika te na bomoi na yo bongola nde motema fandisa yesu na bomoi na yo oyo alonga bademo oyo alonga balien famille ozokanga bandoki lelo outa na famille wana ofandaki na libumu ya mama ya ndoki tata ya ndoki moto azalaki kanal po yo kota na libumu ya mama nde kobima na distraction mula yango esili yo obwaka bandeko na yo yo obwaka bafamille na yo mpo bateya biso balien mpo bateya biso bondoki kende koreconcilie Jésus revient bientôt. Tu peux chasser les démons mais or yo moko za démon kanga vi na yo kende ko réconcilier. Là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'amour, on ne voit pas la main de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Tout le monde a distraction. Oye biki sakamoto. Iza kondimela Yesu Masia. Pe lokola mokonzi pe mobikisi. Oye délivra kamoto. Iza relation ko bongo la motema ko kangama nzambe. Iza ko benga na ba démon te. Nous sommes la maison de Dieu. Et pas nzamba vandaka démon za na mouria te. Et pas nzamba vandaka démon za na place te. Papa Didier soko zali roi moyibi ana azana tante ya oya na porte ndako na yo ebi pona ni parce que ozana sécurité ya ba soldat ou bata ba garde corps batala kayo ozana sécurité ya monde ya ville oyo vandi o surveiller ndako na yo à chaque mouvement ba garde wazo ba ke mutu lekana ke mutu lekana tozana ba pays royal tozo mona sécurité za ba ndako ba konzi mais yo mwana nzambe Bible ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce qui m'a dit, c'est que les familles sont là. Ils sont surtout dans la famille. Ils sont dans la famille à ma bé. Les gens sont dans la distraction. Maman, surtout maman, il y a des réseaux sociaux. Il y a des yoka. Maman réconcilie la famille. Réconcilier na mobali na yo, réconcilier na bana na yo, réconcilier na bandeko no yo bwaka, likola ko sambela, na ndako no mutu akotaka lisusu te, likola ko sambela opesa mepa bato mbota na famille, likola ko sambela obwaka bato ya famille, mama réconcilie-toi. Nzamba aza na besoin na yo. Nzamba azo interpeller mama moko akoma motema makasi, okoma esclave à pasteur. Celle qui te parle, elle est pasteur. Tu ne peux pas devenir esclave à pasteur, ou pasteur à l'obaki. Yesu moto alobaka pasteur alobaka te tokeba bande tobima na distraction ba papa tokangama na nzambe biso zo ba servitude ba famille zo ka des servitude tolati on est na kata d'église tozo ki ma famille servitude mais na kata d'église o ezo confesser comme na Yesu a solo te de la disciple servitude tobima bate Yesu azo zonga soko bengi mama nondo ko bibana libumu na seke yo kozana parce que mutu apesa kaka oyo azana soki mama no azando ke seka apesa okindo yo kozana bon la montée la Bible nous dit si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille parce que toi tu es sauvé tu es toujours derrière le pasteur mais ta famille il y a personne qui est sauvé pasteur wa terre comme moi kindo ya balien autant na famille no makamuni ezali
nous avons aussi nos problèmes. Tout est à vos solo, tout est à vérité. Ndeko, nous avons la distraction. Jésus revient bientôt. Akuto ne limité, akuto na mabete, to bongwa. To limbisana, to zabana na nzambe, to linkana, to zabana na nzambe. Ukolo Yesu akoya, autuna liente ma autuna bube. Parce que yamunda tikela kibiso. Que Dieu nous bénisse. Na pesi basai na nzambe nyonso mbote pai bozwami. Nzamba lola bate la bino. Bolambo na nzambe bomba bino. Bonne année, bonne année, bonne année. Nzamba lola abate la biso. Vraiment, bolambo na nzambe na pesi nzambe merci. Oyo abikisinga na kati ya empoisonnement. Nzambe apambola bino. Papa Didier merci mingi. Na yo moto yambaki ngai merci, merci. Tout le monde en emballasima, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, chers amis internautes. Bongo, pasteur Isabelle Ngoyi, il y a Belgique, Boutouyo Kabande Konanga, Boyuki, Nyonso, Nengalobi, Nengalinga Kolise, Baleseke Poison, Nanenge Nzambe à Pambolier, Nzambe à Bikisie. Boyo qui conseille nous à pesi bandeko tous en abolingo biso na tozo kota en 2022. To arranger na mabota, to arranger na ba couple na biso, to arranger na ba ami, na ba papa, ba collègue misala na mabota. Oina mama, o mama zandoki azaka mama na yo. O ki mete po zandoki, so yete ngwe ozana mokilité. Oina papa na yo, boyo qui conseille makasi, o papa maman Isabelle a auto presse biso, c'est très profond. Vraiment Nzamba Pambola Bino, tout le monde a réussi à la vie du public. C'était Didier Masuki, votre humble serviteur. Vraiment, Mbote Mingi à ma femme super Anita Lelo Pai Ozali, n'a pas sur Mbote Belé. Famille Lelo Nyonso, n'a pas si Bino Mbote, famille Lelo Bino Nosepi, famille Masuki, on a famille à Didier Masuki, n'a pas si Bino Nyonso, ba Mbote n'a pas Ozali, vraiment, ba meilleur vœu, n'a Bino Nyonso Nzambe, à côté Sabiso, n'a Bola Nyonso l'année 2022. Oh, nyonso qui bloqué en année 2021 et comme a débloqué en 2022. Bah, oyo, parce que na problème ba séjour na poto na 2021, ndenge tozo kota, lobaka ile ba moko to mi bali pa na Nzambe, et kokuma débloqué en 2022 puis ça là na kondima. Yo bana ko luka o libala o boy Nzambe mta pesa ka nyonso. Lobaka ile ba moko to mi bali o nyo comment la souffrance. Mbongo va na côté na poche. Mbongo na tongo na pokwa esili. Nyonso wana ezotikala na 2021. Tant vous côté 2022, vous côté année à sika, makamuni onto ya sika. Quelque soit circonstance ici ko rozala. Linga oloba iloba moko mi bali pona année à sika o izo ya 2022. Année de fête du Saint-Esprit. Voilà. Sauf qui bando ki a famille a bloqué quand na 2021. Na 2022 tuzo kota. Ba kotika yo na kombo ya Yesu Masia na kombo Nzambe ba kotika biso. Merci beaucoup. Tout le monde a dit bon, on a la prochaine émission. Merci beaucoup à maman Isabelle Ngoyi. Nous avons bien baxé et belé après surtout sagesse encore. On a une salle aux aïeux ça pour nous coller ça, pour nous coller ça, pour nous coller l'anzela ya Yesu Masia. Merci beaucoup. Tout le monde a dit bon, on a la prochaine émission. Et ma mère veut à toi, maman Isabelle Ngoyi. Ma mère veut na libota mobimba bana pe na mobali na yo. Nous avons bien ça les tous et belé on a mbala sima. Merci beaucoup. Et merci, au revoir. Papa Didier. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Nzamba Pambola Bandeko Nyonso, vraiment merci. Ndeko Akulanda, partager, ou endurcir motema na yote, bongola motema. Merci. Avis du public. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Dès qu'on a
Aza kuye biso Likunaga Tilema tukindeko Kutala na biso Avis de public Likunaga ko Tilema tukinde Parce que les noms ndeko Eza nefin Parce que les noms ndeko Toko sepela Yomo coupe Oye punenga Avis de public Et Bengaka Comme ici c'est pas comédien Ndeko comment Avis de public